Papi Kakola nyoko la kabiso asala loba vérité Papi Kakola relation nyaza nango na mission nyoso loba na biso vérité po biso nyoso to yebike we la grande show mais kindoki bande pa nzambe ti babenga banganga ya nzambe boyebaka te po baotanga koma nzambe mais we la flèche ingeta tebele babanga orchestre na bino ba bikuna soma matiote okende pe kondongo we soza esprit d'iote bisiko zo betela kombo héritier c'était bonne na bete salité te obetele c'était makasi mais parce que ça élément oui ça élément président te makambo etika elie c'est que je l'étais molo pour na formé à l'ESICO dans orchestre ça ranson ko baté formation accélérée na jusqu'on n'a pas agi d'être comme secondaire mais on est université non ça c'est comme master vidouana na batika pe vidité tant ya kete atika batika vidité to lo ba malembe te tondi marabatu te tondi mi ba non na binini na ndi ba na musala ngo basala la première génération basala ela ntelo ba ke époque ba tolunga lelo batiki vide na wenge biso formé to betu ta liboma qualité ko leka ba liboma ba betaki ya ne bele to leka wana douleur na motema na préféré na lela ya kobatama noki baloba balarme ya crocodile oh moto aza mordi na sango ya liwa achali hémorragie ya esengo topesi bino mbote bino ba bomesana kolanda biso na Shelvi télévision oyo bomandata biso te kasi bosepela na biso pona to akosombeki na makanisi biso na bino ba abonné nyonso cher internaute nzamba pambola bino merci na boss nanga mille fois boss aleki boss ba voisin na ba voisine chez la vita leader ba tsela ka mojali support continuer ko jali sababa bazala raté na misana na bango merci et big salutation à François Fwamba ba partenaire officiel à John Fwamba kacha autrement dit mesana François Fwamba Fabas na Suisse merci à Elle Chante Matondo la Suisse-Irlande, maman na Christian, na Yabé, ainsi que Eli, big salutation à vous, et à mon vieux Guillaume Fwamba, Zour et big salutation, merci à un grand gouverneur, il y a Congolais surtout, na États-Unis, Vadi Wachenya, big salutation à toi mon ami, ainsi que Massananga Kati. Patrick Bendera, Nzamba Pambolayo, bienvenue au pays à Valentin Kalala Casa di bel homme, big salutation à toi, Aouti fraîchement Nabela, Mboka, et Mboka, maman Marie, big salutation à toi, ainsi que grâce Mafuta est parfaite, sans oublier Judith, copine Kitoko, il y a grâce Mafuta. Voilà, Nangana Bossa Namutumoa, tellement spécial pour Nanga, Ola dit, mon vieux Kati, JP Pandana, Adjani Lota na Lyon, JP Pandana Suisse, big salutation, et pourquoi pas. Oignon surtout vos ubiso nonga osa potato to tindabino to bengabino merci à maman chérie Lisizo la grande sœur ya room Zola Matumona na France. Voilà nazanga mon côté na bisa kibino toye na masolo ya kitoko na émission ya lelo toko sombeki na makanisi na nani na moko ya balanga nzembo de bagaille place moroboé mais lelo azali sous place mususu ezali bongo na kombo ya dinara o azali musicien aimba kitoko wande ko imbe pa JDT Molopo o lelo azali sukunate lelo azana maison mère et pas Igwe Weranson le roi de la forêt mbote na yo dinara ouais mbote alifiki puis alimemia voilà ya nandenga ko tefela ba bina biso confinement ouais confinement toujours quoi mettre en lobo ezate moi ga tomber on na ba émission attention corona dégâts parce que ça tue c'est sérieux ça tue voilà ezoboma bande ko nyonso tu ba olanda biso dina yambo te to kota na kata masona biso je salue comme ça en passant mon ami de tous les temps de chaque bon Baroma Benge Bicorine, mais biso na TikTok no Benge Biko, c'est ça son nom, donc big citation à toi, les grands solistes na Onye Musique à Maison Mère. Par rapport il y a Makambo no surtout to lobela ah yambo to ko takata masolo bien que zambala ya yambo to yamba yo na Shelvi télévision. Ozobi ça ba fan na yo nini, ba mélomane na yo et puis ba abonné no surtout à Shelvi TV. Déjà
mbote na bino nyonso bayangai nyonso bokotala biso na matalatala manso bisika ezwami bino bokotala biso baya bino napesi bino mbote ya lefiki pe ya lememia na baye nyonso ya biso et puis baye nyonso ya ngai bakumisaka artiste na bango Dinara le polyvalent le doyen de la faculté na lengi bino ya mingi merci na bino. Voilà, Dinara, il y a déjà passant Nengo Tsikoloba, les polyvalents plutôt, et puis doyen, il y a faculté. Il y a chant. Mais pourquoi? Mais oui, je suis doyen. Ça, il y a cela déjà, ça fait plus ou moins 15 ou 17 ans comme ça. On a une expérience à chant. Voilà. Déjà doyen. Par rapport à Batuto Yemba na bango lelo. Ok, émission comme on a une histoire, nous avons posé une histoire. Il y a Dinara. Dinara, on a une musique wapi. Nini o stimula yo au ça la musique et puis on se focaliser quand on a neto ba musique pour faire la place que ça appelle musique chrétienne pour ngo tong bande ba okrango depuis mutako kumisa nzambe tena kumisa déjà nzambe parce que n'a déjà être aimé nzambe et puis na serviteur de l'Éternel. Très bien. Voilà, na reconnaître Dieu le Tout-Puissant existaka na glorifier ka na moment tout parce que Bible lobi que nzambe ma obi kata bino bokumisa te mabanga ko yembela ngai puis que kumisa ngai rendre gloire na ye et pourquoi pas ngai o naza humain on nzamba ko pesa nga souffle de vie na bo moyiboyi na kumisa été donc na kumisa ka di matin midi soir na tanga ko mona ye na ngonga na spi na bosolo naza pauvre péché parce que Bible dit que soko koyi sala effort au téléma et non ko koyi au démérer na mabe wana eza mabe makasi na mutaso démérer toujours na kata lisumu mais za malamu na muto ayebi ke na sali mbeba mais azongi na limemia ndeye wana ndebi nzambe ko sepela na ye. OK, donc voilà parcours na ngai bandi na botami na famille na ngai. Fils, il y a Louis Bambambi, comme autrement dit Albert. Mère Nangaï, comme on a Eza, Marie Ngoma Masaka. Je suis l'avant-dernière de la famille. OK. Voilà. Et Nathan Baklas, Nabotami, la famille chrétienne qui est Kimbangiste. Déjà, Kimbangiste, Nassala d'abord scouts. Après scouts, Nayeko Banda. Scouts toujours. Prêt, l'ouvre de notre mieux. On a tout ça, bloc, fleur de lys, symbole na biso quoi. Na yako sala yango na sala scout après ça na yako beta fleet na yako ta skona ba choral na komi koyemba. OK. Ah j'ai poussé ni na yako quitter Kinshasa, père na ngaki affaire na ba niveau ya ba Congo central kuna ta na ba Congo. Voilà, il y a ba plantation ba banane kuna senga ga fona kende kuna ta na ki père a planté nga sikona kata internat ngo vunda. On a la première, deuxième, ouais, deuxième. On a na kitanga, mais on a toujours mourir à musique parce que tu connais la musique en haut, tu auras la musique qui n'a pas de tu sais la musique, va peser la qui. Mais je pensais pas que on a reçu la musique. Dans le calcul, on a soit militaire comme les déjà scouts. Donc presque les scouts c'est belé, comme les soldats parce que moi-même j'ai des amis aujourd'hui, les soldats, les officiers, tout le monde a des scouts. Voilà, alors quand ça vient dans la soda, accoutrement, là, bottes, banini, bon, ça a plaisir à trop. On a pensé que vous allez docteur, on a pensé que vous allez mécanicien généraliste. On a aviateur, mécanicien, on a bon avion, on a sans soin. Donc musique, na vie, on a calculé à ngoti. Na tika ko calculer ngoti, on a mon moqué. Mais quand je pris l'âge, on a qu'un internat, na écoute est-ce que orchestre moi c'est là qui na kati kuna il y a mon ADI na biso donc directeur de l'internat. Le deuil c'est lui qui s'occupe de tout l'interne quoi. On ba tout ça internat interné na kati ya doctorat. Voilà, il me qui par biso ça de cause la interne ça c'est semi interne. Parce qu'on a kiné comme donc on ba yaka bazonga bazaka externe. Ayaka c'est mai autant na kati école zone externe. Parce que biso ba donc semi interne ça que na la na kati doctorat. Non, il faut que droit nanga. Mais docteur et école tem de lesanga. Ils ont reconnaître que te ba yebi que naza élève na tanga na kati wana na fa na pe na kati. Mais bon en fait ba s'occuper na manger na maïté. Ko bela na ba s'occuper na ngote ngaka ko lala na ko nanga. Mais interne siko za école les a ko s'occuper na tout donc a fouti ba frère na ye tout. OK. Minerval makambu tout a fouti. Baye ba robengana été donc en fait ils ont réparti na 3 tranches. OK. Na écoute moi na dei na biso il y a déjà d'abord mon akati kuna orchestre mais orchestre na évoluera mingi na tanka ya ba vacances ou soit ba week-end pour tout le monde ba stress quoi.
Ndé wana des places na kende ko banda ko yemba. La journée culturelle. Na kende na place na bande ko moi musique ya mikie, mais na ripe na master nga mo be chike bile na mincho na Irlande je pense. Na Irlande. Il y a bana uta matadi, ayaka siko na bana fana na village na père ndosa makamu na kwa. Donc asu na ye wana to kuta na masala nga chike bile, tozo yemba na ye wana. To yemba na masana anga basusi anga to yemba banzeme bebe ye yaki da musicien abeta na orchestre bango ba matadi. Donc en fait on doit écouter na wana type na uta kumboka na kwa konozoka vemo ya koka yaki guitariste. Donc afuna zo na violon mais na violon kene tina interna to répéter la vie wana ta makoka ya passé au même la vélo na vélo afin na porter bagage nga na kumba vélo na kena ye bata on to vide pe na mati suzu vene na tike nga na zone nanga baba na ko vide ban chiki na ye matadi na kuta suna master wana to na ye matadi 2002 na ye matadi et pas la famille ya mère pas ba oncle nanga famille ntele le mobimba na pesi ba on peut mbote ba na poto na pesi ba on mbote belé to na ye matadi na kuta suna masala nga chiki bil koto na kena chiki et mon père a chebiso na palais tema palerin ngi gaya oncle to yimba na misopi na master wana na sukin to na ekin na kata chiki nde na ba air mo libre to betra ndu na kata chiki na bana mai sikoto na vide chiki jour mo arrivé na kena nga ista na kuta na master nga mo be Jimmy azaki drume ya biso beta pas JDT na calcula pour musique te wana partie à kin dans une kin OK na est-ce qu'on a wana comme sur université na auto vidéo chic donc il en fait il est au vidéo na ba master wana par hasard ba to kutenda betenga sur la JDT ndé na kepe na ke tenter chance na ye mwana mwana na yembe na nga bongo na zungu na nga o ba na simatika ko lukanga ba sepela na nga OK nga na kenda na kipa de jour na kende c'est qui 2005 OK na ba juillet oui ba juillet août wana les marquis déjà c'est bon wana kuna ba JDT ba Panzani bango les marquis na bango tu ba Panzani JDT ko topé ba monter ce orchestre moi c'est ce que gelon na ba tumisu ba ça la recrutement voilà ndé na kena yembi bongo na kenanga pour na calculer ko musique teta na pena ça mo ba faire na mo ba business na miki na ba ça donne ça ba chic na rapé business na repena salon de coiffure na IP OK donc mon na ba so na temps fi na kepe na kata ba suki nanga na kipe défriser ba suki na ki pendant ngam ndolete parce que na calculer ngoti bon mon loko Seigneur Jésus-Christ azori pe ba apôtre chaque apôtre na place na musa azori ba lo ba miss musa zo futa mpa ko musa azori pe na place na donc ngai Seigneur azonga bongo de place na musique tant que on est au deuxième jour ba looking mais to luka ka na bia c'est que moi mon ndine mbay bianco go musique que bandi wana persévérance JDT voyage qu'on a décembre 2005 ça va recruter JDT à Zaraïté to banda orchestre na JDT na poto OK JDT sko abimisi eluka makambo eluka makambo tikanga na passé bikota kota okotisanga libulu zalata tokeno malembe tango okende tester na nani et pas na orchestre JDT obetaka nzembo nini po bato basepela na yo na nzembo na bango tikala bango na motema na nzembo na bango ya les marquis école façon ya kolinganga mama bon on chakoma mutaje parce que bato beba na Jackie ya Jackie vena donc amanka vena ndenge mo afuna sepela na ngote façon ya kolinganga papa yo comment chata kombola John Fomba chata kombola ole kisalanga tango pamba po ya kolobelanga mensonge oya mensonge John Fomba na kolela ndenge mobalia sundolinga na bana na leli mikoleleki ya zalaki ozwanga lokola accent suka ya bote Picasso na kolela nangango babotolinga mobali John Fomba nyema nzimbo yango simbaki kopo kobeta kaka obeta boni est-ce que mbango kana baton oyo po te na mbango na baton oyo te bon tana na kaka JDT na kaka nanga kaye na yembala nga pona yembala nga bato basepela nanga bonga na kena bato bango basepela nanga tana ye o te fozala ta babina na zaba komosanga siko bakana ye parce que bango te bazalaki parce que ba ministère ba betaka betada ba yebanaki no monde bango ba yemba ozo improviser na yo neo tenzo bango ba choka bato ba improviser ndeni non tala kaka bango JDT arrivé que décembre bango JDT a été bana ma jozali na bango belé ba Panzani tu as 4 musiciens tous en janvier boto répéter 4 musiciens donc massa mo drumer 2 ans en Tanzanie ngai gelor mulopwe et mon master mo ya bassiste bande ko ya pe son nom bengali na ba master msusu de to ba dwana ya sutoke se kofinango to comme attend ba JDT ko ya
abeng sa wa réunion ba mi seigneur songa sona na gwa musique té go musique ce que moya non ka bi je l'état au boya nga vraiment ba changa ba recruter ngata tant que de ces réunions to za na deux groupes groupe A na groupe D na na bi chance na za ta na groupe B wana ngai c'est alors aussi à manon na C ngana za na kaka donc ba benga na ndinga iti pour go musique de jeu coaching ngai donc ça bina imba bien té na na mona kama B donc goût comme musique comme moya ndena moni pe ko bosser j'ai été bon toujours siège mona kitambo magasin ba ministère to recruter mon sofa présenter bango devant bato donc ma kitambo magasin ba yena gigola ba yakina master moko boy susu nani za gigo na leka Suzuki bana kitambo ba yena biso do tala kaka bo avare palanga na fana ngati na senga so tumba kana na chabo tumba kana mbuyanga ce que utaka te bebi sanga fote leki sanga libumu musu ekomi ko soa. Je salue maître Aruna mais pourquoi vous me dites biloko aboye ndamda utana biloko ne pas na bango yebiti maître na yebiti donc kiss na milliard ne peut makasi na yebiti OK to koba na ba meli na maître mo embuya ngai ti ne ko lukana meli ba maye beli aisa meli ba maye beli na fandi test ba misi ba moko donc to parce que na arithmétique ya école ba bengi c'est improviser ba to betelo maboko ce public yo nga bien nga ya non improviser de la vie nga o makamni bato ba sala nga ya nzambe sunga nga kaka na epe tout nga na himba Zembo na école te école de rythme école ebete mais jusqu'au improviser na kata rythme wana nga na imbika mais salta ka place ya maman na sa ya taba 200 personnes na kati bis je l'étais yoza mwana koto oyena batu na bire ngaza koto na ngiringi do na yena ngaka ndeka na yeka mais ne batu be babetu maboko yemba lisusu na yemba zoaé donc place de intégrer ba JDT yango wala voilà et pas JDT intégré après ça to kelima campagne to kelima campagne kanezo continuer kaka vu que balinga ngaité bazo écarter ngaka to komi kuna benga unutakala baketsa ngoto ba musicien bazo na nzembo aussi ngabe volonté okanga banzemu na zakanango na kanga répertoire tuna ya côté mo za te faut répéter na groupe C kuna B ba boki nga suna c'est parce que ba musicien ba yesu ebele na ba oda ba yemba déjà ba libom na ba okese musu ba yesu ta test pas JDT wanga ya yindelinga ya ba to balinga te pona ni persévérance cap et quoi arriver jour mo boye to e manje moko il y a les marquis nessa kenana yembo ka Canada koluka parce ba master ba yimo bien te kere simbate je l'étais d'ailleurs compris que petit on a bosser atala nga ndeka le roi de la folie de la talanga kaka ba ya ba kere ne fandati atunga yo ebinze mwana ya to bana rep 8h donc 6h faut déjà dans ma campagne donc on luma ngingi makolo na boma una cop na ngai ton sa cop ya te go musique donc on kota bandai na kitisa kala na koti kawana na betise na si me na panzi ko to ba prézouera na zuna kati station ma campagne na kitima imwera na sina bimi syndic auquel les sous na se o lekinzela le pan wa mari misamo lolo la crevette siko na se kuna colonel mpia soki beya na basi na se kuna donc côté kabole manda mbinza village na ma campagne na tono répéter na se kuna to si ça rep 22h ba kablement transport nga ba kopesa ngaité ozo asungi papa era na 23h zonga siko makolo lobi si faut kende nzambe nga bato basala nga bepola ni donc c'est bino makolo makoto comme na station ma campagne bazi bakaka ba kenga kaka makolo donc ce jour na bombela na ngai te na obeta kaka pied damas ngombe ba kopesa damas te basala nga boy papa famba banyokola nga batwana na kemma mabe na ndulu bayi manzemzembe simati ya chaka sanga mo webi nzembe na bi président na yembiango yemba tona yembiango fait alors telemisi milimo mboka balubana nyoso ba telemi na yebiso des fois ti tona beti kaka nessa kena na yembo ka Canada koluka mongo ya villa bon Dieu on peut moi calé nga de komi ko côté soit kaka yi mabe no simbate limbisa do bari to ma ko ya bato ba ko yango ti limbisa mabe na ngai maso Klodongo maena kozongela lisusu te lisumo ya mabenini ngana yango na sali yango ba zala na mamuyo ko moyemba awa na tikala wana lobi na master na contrat ki wana abela maman liboma yaki mona baselembao comme les arrêts énergie kiol
Je te dis l'histoire. Mais liboma nzela. Liboma ya liboma na yebi te so ti la ramvi. Ceux qui basali ça y ceux qui peni. Na yebi te banga na yeka na nzambe na ngai. OK. Nga na yeka na nzambe na nga ba. C'est un demandé ko freiner. Bazalaki ebele. Bazalaki ebele. Donc tant na yemi nzema tant akeki libela, le bitango akeki libela, to yekisa ngabeli liboma na selembao. Comme les qui énergie. Abela liboma ndé place na ko maintenir pa Jackie. Voilà. Et pas JDT Molopo ba pala kinini to baloye monini oyo yemba et bimiso pe vandisa yo na orchestre wana. Ezalaki moleki nzela. Moleki nzela osala vocal. Ah kofungola motema ke bolekisa mo pepe pamba pa ya koleka. Ezakaye ba ker nango. OK. Didi nazananga bébé la kisanga nzela e. Dis-moi qui en voûtement, Tony. Nzamba kitoko. Oyemba mekima yo. Didi nazananga bébé la kisanga ndela e pona tapa ifo kengelanga sima avole kanzela e ye didi papa jam se banze moto yemba yango to yemba banzembo bakado ya mbombo tongo lelo tongo makabo ka sona vocal ba ma dinara na fali ko na vocal on to kene malembe na ba orchestre belé soki déjà musicien azoyemba presque voix mort na président olinga été yo tenga Jackie alingaki ngai ya Jackie en fait a complexité que musicien là ta bien ou moi si a bien pour ba orchestre monsieur ya bongo musicien so balukilo problème aussi mon ya bien balukilo problème donc le roi donc il y a Jackie a copié ou pas les rois de la forêt a jaloux a complexité donc o ezé yo jalouté le roi de la forêt jaloux complexe karaté ce comme d'abord ba jaloux bongo ba on est ba grand jaloux ya moi que ba orchestre na bango pe kufa ba musicien tu ba zayi moi genre ba lunga parce que jalousie wana musicien na moi ça bien na relation bien té donc ba zola iko kelo kendo to ya Jackie ce ko copier ça pas les rois de la forêt ozala nini a force ya moi que tu le pas za ni bongo donc c'est contactera na o ya zana yango ya ba to envie raté mais comment on a déjà koloba pona JDT Molopo mona ke ozalaki penza na bien relation qui to c'est un grand fond na ki na ngaba mbongo bana ya na kombo ya Jackie tina bocha na kombo dinara na ke na une agence na ke na tikeli na salon na mati salon na tikeli mais siko eza nini okabona na muto alingaki yo atio na ba place eza ni orchestre wana eza tina te ozalaki valoriser te oyebanaki te bon balé ba randa fula rabatu yambo etoko ne pas wera kolongwana e pas JDT boyelaki nini abenganaki yo to wela lo tie chaka benganaki ngai tina tika pe olinga moi jamais nga mo déjà mo nzamba sunga moi 10 francs na ninga mukene ebi ko luka 10 francs donc en dehors en musique nazara paresete nzamba pesi biso a potentialité belé quitte à nous maintenant tu comment ko diriger yango pour ne pas qu'être mandia donc en dehors en musique nazana mo makamo pe mike na salaka na binga bato tout moment te pesa ngata 100 fois nazanga ta 10 fois pas mo fond de binga bato donc na yebi comment ba lukara mbongo parce que naza mwana ya ba commerçant papa na commerçant mais na commerçante donc na boko mi na mbongo na bato ya mbongo commerce bato ba yebi ko luka na vie donc on na mona on na tchaka toujours à pratique ti lelo voilà bobe na yebi ko na epona ninkas ezaka ba les on dit mususu comme ko kota na comment ça la mais vipi soit que na rapport so ayekin ba contrat muso mona boye raté bozi franchement mona vie compliqué producteur album meso bimate bon sili côté na yembi pe yango déjà o mona zo dinda to progresser na fa non na pa na fa na parler na fa na parler ta tuna ote abenga ngai te banana ti le pa tuna ngai te c'est que c'est pela zaleka ba répé bon débarras mon ndeni on se débarrasser zaleka ba répé ça un peu na kenda rapé sous tendeni mieux qui répéter ndeni santé à bien té na comment ça dire comment qui est bien té to répéter ba longue place à répéter comme boy bon entend ndeni na beni ba ko bobola sangana ki maison mère na bengi bon yaka wenge na ke wenge obenga ki nani donc ta pitu musumu ezalaki ndenge na nguise de quoi pour ni ba orchestre ze belé OK reponara repa we ensemble orchestre bimisara bato orchestre sala rabato prévani gelelo ba musicien pe belé ba yebana te ba musicien maison mère ba yebana donc raison pour laquelle on a choisi ça qui wenge musique à maison mère donc lelo oyebani na nzela we ensemble oui pour qu'on appelle page de tonne notre chokate te bon au monde so bato baza 100 na monde n'est pas égide de baye baye sur 20 mais 80 baye baye ngati mais na maison mère so bato baza 100 na monde ça veut dire 80 personnes baye bingai
Bon, même si succès le changeant, succès le surtout que battu dans la cima. Mais comment que sur l'équipe mutayebi voilà tu yebi artiste. Beta non li solo za ngengeni. Na benga voilà kende la samba, ça la test non la samba. Na ça test na certain. On époque banane, ça fait combien de temps bando za déjà maison mère? 3 ans. 3 ans. OK, ça une époque banane okuta ikuna. Na kuta ba miel, na kuta ba limousine, na kuta ba makaba. Nakuta ba chef nanga sebundu ya machine na excuse nakuta ba tokomi boye coronavirus tokomi boye à moi morose nakuta ba Nicodème nakuta ba ya musupe bazalaki ba café room nakuta ki bango voilà bayamba ki ondenge nini tango ke ça test sala na nzembo nini po bandima yo po yo ibla zamba na po bandima za aventure te nyamba conscience bela pasi ya bolingo kangi ngai bela nakomi tuna soki ya solo lingaka nga na moni bolingo yango ezali ya ngambo moko anga na tali likolo na se ya solo na moni fote ezali yanga moto akokosa jamais bongo na embalakama akokoka te kokosa conscience na ye mabe osalanga ezali pe nyongo okofuta avec intérêt na yembaki nzembo. Voilà, et pas où est rançon tant ok. Oye minzembo mais eza pour la nito kende atana boule lokolo utaki na et pas JDT muloko ok obet atanze moment obo yaye pour o se qualifier mbala. Déjà on moni le roi de la forêt bien nga polyvalent. Na linga te ko na ote pas JDT na yimba mo bembo tala nene na kei koluka la vie mo bembo na tike anga bolingo na pale na boye ok mo banzembo. Nanga sa polyvalence nanga. Bando bango bazilenga mage ba master msubota ba moninga uti kunati ay mbaka nzemo na bango ba mo akena sengi vraiment o et les kaneni et les gars kimia na komo toucher ce qu'on ndesko ba vocal monsieur vocal no yebi na keo na pesi identité ba couleur ebele et par rapport à relation na yo na JDT ndenge bokabwana lelo c'est pas ouais ranson et est-ce que on reconnaîtrait le roi président na yo. Bon, on a reconnu que bien les lots comment on le roi collègue pour les lots il est pas ça à outa qui na maison mais yosko zonge pas tata. Il faut respecter les gars qui ont vaincu. Je lui dois beaucoup de respect. Na opé ça que ba respect toujours et bila zone peut-être Michel Liboso alonge pas mutu mo wemba mo zone di mai bon te to ba fali pour na opé ça ka eka yango. Omoni kozala ezala ngo important te kozala engra na mutu asala bien fait mo na vie. Peut-être à l'époque, si j'ai découragé, même si je peux dire répéter. Mais na tika na rapindula mais na kina ko ba vision na mususu. Na pesa une opportunité ana. Ya on a toujours reconnaissant envers lui. Et puis na moi sinaye mami bakemba back love. Voilà, kokota na maison mère. Musala na yo et lo roni na liboso au beti boye ekanimoki. Ya on a beti pour na lelo maison mère na autobeti formidable. Il y a cela déjà 3 mois. Ouais, na beti des vocales les ans mais na mba ker ndebele. OK. Des vocales vocales ya mbeza na nzembo. Na nzembo café ou esclave bolingo. OK. Mbiango kuneza tu savais pour les bindou vraiment c'est toi mon ange. Mazo betanga na miso no atama wate. Pati bilele ilongo if de les beautés d'argent. Mama ba koselinga makambo beti matumona kakapoya boya ngai nana bondele langai badega shengene trésor bozo lobakati nana leliseli ngai Dorothée mafuta tokende malembi omona te ke ozemba roi JDT to ba vérité même yo mo conscience no kokosa te hein. Nzamba tikela biso conscience. Ouais. Si au côté de la maison mère, bah que utake pas ndeko JDT. Le rôle de la foi d'ailleurs. Aux an esprit na ye kaka. Maman savait le rôle de la foi d'ailleurs. Bon, le quoi tom sous ouais raiba ki na ngona c'est. Mais ba ho e biseta ko pendant ta ye leader. Yantsone. A hol pendant ta tom so e mesko habité to zo nanu. A ko couvre pas au couvrir.
Vidéo na batika pe vidité tant ya kete atika batika vidité to lo ba malembe te tondi makabatu te tondi mi ba non na binini na ndi ba na musala mo basala ka première génération basa ela ntelo ba ke époque ba tolunga lelo batiki vide na wenge biso forme de to betu album qualité ko le ka bali bon ba betaki yani bele to le ka wana tondi ma pe ba basala yi ma te yana biso ke non basala ba musala ya bien mais batika ki vidité époque ya ba pomba époque basala musala mo pe bien mais batika vidité batika vidité vide zalaki te vide zalaki te vide zate na wenge te arrêta bango te arrêta ngoti ezaka to yebika tumite to ba séparation ya facilité voilà mais biso le to ba te biso le pe to lunga to tiki vide ozongi siko na boule ya JDT molope to boto lo bangata na seto tonga po tomso bande ko ba ko biso pembe miko efunda biso te oui to so la siko po biso po bande ko banda ba yo kate oui, on s'en a dit que on va voir JDT molope. Tu as dit ça, tu as bien rendu polyvalent. Oui. Par rapport à la capacité, on a un barabatou nyons. Oui, on s'en a dit que tu as un secret. Tu moi, au lieu de secret, donc secret on aurait battu. Na secret, nous on a coucou témoin des personnes. Petit na mobi qui est venu le monde sur JDT. Ce soir, si la rivière, petite lumière reflète ma belle à l'horizon. Écoutez ma prière en fétiche des ancêtres. Qu'elle vienne nous douleur na motema na préféré na lela ya kobatama noki baloba balarme ya crocodile oh moto aza mordu na sango ya liwa achali hémorragie ya esengo natikali kaka na mawango mbisi soki nda bapeshere ebendi ye ezali te mainde etrahir ye bato bayebi mbonge kasi pasi na ye ebise motema na ye mokoro. Bon, si vous avez une maison mère, vous avez solo ko bomba te. Hein? Vous avez biso. On comprend pourquoi polyvalence on de le fera bien à polyvalence. Oui, OK, pas de problème, mais vous avez biso vérité. Pour biso na soto yebi oui, un grand show. Est-ce que ça va solo penza que oui, azara na kiss. Mais kindoki bande pa nzambe ti. Ti ba benga banganga ya nzambe. Boye bagate pour botanga comme nzambe mais oui, flashing eta. Kasi yeux et yeux kasete kasi nzambe ndesko puissance ba puissance nyonso bon yo so le combien bando côté ngai na le pundu na le loso na le soso na le mbalebele ataka bana na bota mati lelo na mela ba potopoto na lia ba fufu te kolia ba te to la ba tout kolia te nga lia ba te pona vampirité non si ndo abwelo kanto te ate elo kanzoto naka na nzoto kaka nzamba pesanga yo na te nazolo kana parabole dans na souffle de vie parce que c'est l'esprit qui dirige la chair et non la chair qui dirige l'esprit donc na ebi kelo nzoto na ngo eza esprit eza kati nanga ya mute ko hériter royaume de cieux ce qui n'atamboli bien batebele babanga orchestre na bino ba bikuna somme aventure te okende pe kondo mowe soza esprit du hôtel mais bana nzambe place bazata orchestre na biso eza déjà orchestre ya maman pasteur la première dame na biso maman pasteur maman CDJ maman Pata Saki donc mon boss donc ça carrément papa pasteur. OK Kasser Rabino Até Rabino maman na raté so mobile za pasteur oh maman pasteur na biso yona parce que biso pe papa na maman na biso ça maman pasteur confirmé président serait papa pasteur. Parce que le roi de la forêt pas terre, biso na mona de roi de forêt c'est misemo ki ko tanda nganga. No isa biso ka ke makama nzambe. Mais lelo oyo ozobomba koloba. Lobi tango kende lokola baninga msusu. Est-ce que koloba ka ko regarder notoriété? Na regarder toujours ngana za suna JDT mais na be so makama JDT na ndenge ni. Na fingi Jackie, na fingi ete. Na suna Jackie te za identité. Be saka lelo to mona ndeni ba kwenda ko humilier wera libanda. Est-ce que l'incapacité de condamner bien au moins jusqu'à ce que ba commis toujours ozonga dans les bons chemins. Dans sepeli. Hein? Au sepeli. Na sepela na malera monti na sepela tete mutabunga. Ou bien na azua nenga zozonga wana pardon. Na Matthieu 15 et Romains 15 Bible binini. Allez-y partout dans le monde, faites-vous mes disciples à prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voilà, merci beaucoup. On a bino sobo landa biso to likete to na ngonga malamu to le kisa pona ko décortiquer une émission un temps une histoire. Tu as mis leader ma solo et moi benga za polyvalent do azo. Nazo mi benga te ba bengi nga na yango. Soko yo ke pa ya Jacques benga Dinara le ministre d'ambiance.
Non, 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 non. Bon, mon langage, je vais t'aider, la Diego la tortue. L'amour est Kangi, sénateur, ministre, président. Et Kangi m'a bouqué, Yannick, immortel, bienvenue, Bianco. Oh, c'est quoi, Jacques? Bonela ya zongae Micho Dinara le ministre d'Ambiance kasi na yemine kasi nze moment kasi ebimate kasi toyema kasi nze moment tia bani na mutunga na sukisi yemo na suka nga bini Dinara bon yo mo so ça la rondengeni et ça la rondengeni et ça la nga bini ne makabate bilisco le roi de la forêt nga tel petit za polyvalent ayemba kabatutu bon ngana lokelo mutu mo yemba lukai yemba fali popa Nana, lelona sosoli, nanana, lelona sosoli. Que bolingo le véritable bon moment na ba fille timide. Oyo basala ka sambla lokola balinga kate, balinga kate. Oya kina maloba, na maloba ya basantu. Yemba foi Patrice. Vamos a polyvalent. Mon mystère. Vétéran Zambé Moulolo. Yemba. Guinée me. Guinée wana musunge. Guinée stamina ngina. Guinée wa musalamba. Mwana Zambi wa musoma. Mwana Davidi. Mwana Zambi kuluma. Mwana Davidi. Voilà Moulolo. On a somme, on a tellement somme. Merci, c'est l'ambiance, c'est plateau d'Abisso. Il y a Shelvi Télévision. Omoriti na ngai na lingaka ye nalapa ngai na pina ngai na kosalela ye makambo asalela ngai minene nzambo yoro esika nasalaki eliwe abikisi ngai yoro mikolo na ngai akovivre ekolaki ne agota ngai ozongi na ngai la butu kaka banoto mabe JDT Molo. Ah non, balinga un peu mutugoeke. Merci. C'est que JDT Molo pour nous former à l'ESICO l'orchestre à ensemble combattre formation accélérée. C'est quoi une formation na jusqu'on n'a pas JDT comme secondaire. Mais on est université. Non ça c'est master. Nakata wingi maison mère. Carrière non formation, carrière secondaire. Et je salon ndengeni no mona lokola bana ba nani ba binafilé bazalaki pa métinois alongwe nani piana nani Ibraton piana lelo bon baba masana yo na baba koko bauti na ndodo yo ndebo bengo noko et ça ndengeni et ça pour ça bolongwa pété yo ko pété mo bon no mo te na lu kelo makam na maison mère te la lu kama na nga na ça orchestre déjà na batu na déjà ti Bobo sungana media yo zaliti. Te. Mumbaya zati. En Afrique. Comment dire dans ça maman peut bien. Côté marketing d'atolongi déjà batu. Parce que yebisa ngai. Ozela tanto ndengeni. Chaque chose a son temps na bula. Ezana na kaliki na ngai te. Oya sima kaliki na ngai te, ezana sima te. Kaliki na ngai pe monsieur rappelle monsieur na salle orchestre te. Monsieur yandeni. Te, monsieur na ogepe na salle studio na ngai. Naza ba ambition belé. Natanga ya musique na ça déjà voix. Tu moi on a imba bonne bo calculer octave. Parce que na chiki natanga ki musique na ça qui voix. Bientôt on a ça solfège. OK. Après ça na ki kota sko arrangement. Musu na betanga musique oté. Na ki na maestro na studio. So imba mabe ngana kangio. Na ko no sela ba ker na studio na nga na sela nga po orchestre té. OK. La business doit na ambition orchestre té. Lokola yo mo za na kata masolo poto chité déjà kamite to aussi ça. Loko za nkata masolo ya loko yebisa biso ba vérité makamno so bato balobaka po bazala yo soka bimia kei abandi koloba mabe ote papi kakola nyokola kabiso asala loba vérité papi kakola relation ni azana ngo na mission nyoso oto otonga tozoganga te po toboye bandeko bayoka papi kakola c'est bon de ya machine nyokola kabino mabe ti net nga nyoka makate grand garçon lokola nga na musala una yebi mutakola kola nga bongo ti ata chef na biso aza vie na biso azopesa biso encadrement. En dehors le roi de la forêt d'après ça biso bori attention muso amenye musique maison mère ndenge ni etambola parce que après le roi de la forêt na ndenge ya musique c'est papi kakol même quand tout ça ba Corée muso papi kakol m'tapé ça biso ngo ai la biso na téléphone ta ozo ko de mais obi na ngo boyi petit peu bokangi yango donc dans mon discours ça ndenge ni ya solara na papi kakol ngana sona papi kakol teke ba artiste
en dehors à wenge musique à maison mais tout net depuis confinement quand on est dans tout net tout bien ganité mais ça peut monsieur peut bien en rana chief ba be ke parcours ba c'est pas tu n'appelles chief neni pas na okuna c'est bonne relation te relation bien za nango to comme na yo te monsieur tout neni taka aux États-Unis mais ba na venir aux États-Unis en benganga ah c'est ba émission pas boakanga mais pendant tout ce temps où tu as un confinement sur 2 semaines faut la vérité na ko constater que to bien na vérité to bien na été mais ça peut avoir peu bien et puis monsieur ba la épée ko ça na bango te na ko baté ba ko saka o baloba ya solo te na yebité mais ngana 20 na yebi yango te parce que ngana vivre yango te bon na baloba makambo oyo ngana baninga misusu oyo omona wana ezanga raté nzambe kutu créateur du ciel et de la terre après sa mission sur ma capacité maroté mutu musa ko eta ngapo nzama kelenga mukusebu muso ngapo nzama kelenga mulaibo po bafinga nga de mulai po bafinga nga mo. Est-ce que comme la repère des fois où l'on était pas aimé à la maison mais déjà quand il bilo on a eu ils ont un problème tiens mais pour nous recarrer ba grand chanter ba ligue ba Serge Mabiala on a bien héritier papa on peut ça nga mutu te yo peut ça yo tu répondras ouais yemba na bien ayemba na bien mais depuis nous na wenge maison maintenant na yemba était parce que ba café ba yemba ka ba master ça la rezoate non ça la rezoate pour vous perdre les mains hein vous perdez les mains tu perds des éléments au regretter gaï bu ba JDT ba Serge Mabiala yo des choses zongi kuna dans le JDT pas la mikapa ya wenge va perdre à mon tout wenge za trenzo kende carré kende so pide to mugi bu balongo le pinin ba zumu so ba tia trenzo continue OK formidable so de perdre que ça vide mais formidable ba CP tu on a 23 chansons des volumes ba CP na formidable danger et puis génération formidable to yembi danger ko les gars même ba album tango ya zalaki ba ndim ba album so abetri na wenge yenani te frère na biso tanga frère na biso hérité ba album so ba hérité ba auto beta na si même so mo ranzi mo nimte banda ozwa mais bana mai so mo ba yimi ndenge ba album na wango pe ndo za tenionso OK le biso formidable moi vocal mo boipe écoute on s'appelle ça ay manti mo le roi de la forêt nzema le roi de la forêt ma ya Gimalela nzema le roi de la forêt malela ay nzema wera et là nzema le roi de la forêt mais yimta yimba nzema wera ma oui ouais héritier mda yimba yango vona bisiko zo betela kombo héritier c'était bonene na beta salité te obetele c'était makasi mais parce que ça élément oui ça élément président te makambo etika te azalaki nde proche le roi de la forêt parce que banda ça musana bien photo ndima mutango ça musana bien très bien ouais héritier bazalaki bosser azalaki soldat ya wenge musique à maison mère otumuli wenge musique na 10 heures juste 10 heures 2 secondes héritier aye parce que vous tabongo vous remplacer te mutu pas remplacer belté mutu so kufe okay mutu musunda robotama nana botama na botama ba mise musu benya sima baba seli ba batu misu bazo yimbati te medina aye na ndenge na ye na ndenge ya te ngana botama makam na bango ti ngana botama na banenga ngao changa te ko botama na bango donc ça veut dire tango ya zate batu misu ba yimba blo na ye mais siko ba café ba yimba blo qu'est-ce qui fait que bobo ya rapena muningo boya muningo za no calme zo boya na boyi na ndenge ni yo ndongo ke na polémique mais par rapport ya ndenge zo ba yimba nzembo ya sala nzembo oji nani nzembo ya héritier ye moko oui que ba ministère muso beteli bango c'était boy te tike héritier place afandiko a préparé pour sortir l'album ni kaming te fort na so tika fanda kimia tika o héritier na kata ba makambo ko chaka ba makambo bino ba journaliste bo créer biso polémique mo bezanga mutu na makolo mais on est bino bozo bo ma musique bolinga bo ma po elenya musique yango c'est polémique est-ce qu'on a la liste polémique na faire na ngati to sukaka awa na mutu na wana yemba nzembo moko héritier oyo héritier acha na maison mère ça je m'abia la pa yembati ulilika yo keimo bembo yo tikinga na ndako na yebi yo kozonga na héritier on aime de Gimalela oza bante c'est lobi ayetenga na bi oyi ayemba yemo kasala te wana singosa mama mabe yo wana c'est que le mot diminuer héritier to ngo salini. Voilà, merci beaucoup Bandeko. On a vu ça de partout. Big salutation à Pompo Pochak. Big salutation à toi mon frère Pongo Pochak depuis France. Big salutation à toi KG. Big salutation. On a appelé l'exagé entre Bisoba na Bundes. Veut dire que Mambango yango. Merci. Et tu es chité na yo na Mambango penza na ba président Nini. Il y a orchestre, il y a niveau, il y a niveau ya wera, po yo za mwana ya wera na minito. Na niveau na ye, ka sa musa ki toko lokola wera, elelo ezondi mama.
otangara moko président va besoin tant auto tenga na bi moko ngana na biso ko sala choix ando ya Weranson ando le roi de la forêt ce mot est équation mabe tanga moko bandeko bazela tanga moko kaka président moko dans la place au Kindete toujours clan Wenge souverain Binadama l'homme qui a mis l'eau dans coco l'homme qui a sucré la banane bino bosi c'est la ya Wenge musique bo sur national bo ya président JB mais aussi c'est la ya Wenge natango akala to be wera na JB no yoka te bino boye te bite bo nini siko elenge sili. Qu'est-ce qui manque maintenant où il y a un podium moko basali pelo na 1990 téléphone na 1990 téléphone yaki ngri l'autre comme Android tu peux comparer tant on a dit mais musicien yo peut ko 90 ba dondo la ta ba contrôle ti ata le doza OK ko mbana pe na orchestre moi ils ont un problème té oui na ko beta nga peto celui c'est monsieur Sara cela auto beta na concert ya président JBT na village Chetemba auto beta ti attends attends puis l'orchestre c'est un problème que na qui côté l'orchestre te na qui na défendre Wenge tant on a ça veut dire que na bête ba musicien na bazawana par rapport bénéficiaire musicien Wenge visibilité na ko rendre bon visite ce que za ma benine que na ye concert na bino ba musicien on a okuta boyembi ko leka ngai otonga na mi mabila dimino orchestre na biso mais tant on a mi makasa la vidéo tomber Wenge bende la Wenge mais hommes ko ko raté Wenge ne tombera jamais mais babi kuna boza makasa na nani comprendre tiens quoi point kuna pena ba makasi na générique mais banzemba kati ko yana otepo bozate oyogi formidable était formidable yokani te c'est que yo quitté parce que faut que soit formidable banzembo tout yembi on a parking te mais là so eza na kati te na kati ya formidable oyogi bangelo mbolo te oyogi ba don de Dieu te ba machine à voter banzemba ma Claudine Kino wa pichu mbongo voilà par rapport tant on pas JDT oui, na wera ni no bénéficier makasi tant on fait binobi t'es pas wera na bien ou bien pas JDT za kitoko na maison mère na bénéficier visibilité na bénéficier moi belé na maison mère na changé déjà car na ngoni ko zala 4e car ou 5e car na sombelo na zongo na wingi wera na yaka na car moko ta na yaka wingi na car mo na kata wingi maison mère na changé moi trop et puis c'est la visibilité et puis c'est la maîtrise ya musala oyo koyeba oyo zali moi mutu so comme niveau mon boy à un certain moment faut yeba so contrôler niveau nao donc niveau na maison mère na combien na comment contrôler ma kitoko. Très bien, c'est un plaisir pour la biso Mbayo. Merci. Toli qui était aux hommes Mikolo Zakoya. Abande retour balandi yo, moi lo babo kabone puis ba mbote, abande ko nyonso ba sepela kana yo et puis ndenge on s'imposer na maison mère. Ba tout ba consommer formidable na bige bon mode confinement na zine Amérique, na Europe, Océanie, 3 continents a frappé biso en Afrique. Malade ya neza nango coronavirus, ils nango mais mingi za Europe, Amérique, Asie. Donc, excusez, donc vous êtes toujours en mode confinement, bagan, vous se protéger, vous monite, un mètre de respecter yango. Il y a mon sika donc anti-coronavirus. En plus, tu as bien la Congo, tu as mon péchi, tu as mon kadi, tu as mon mangadi, tu as mon casse, tu as mon don, tu as bloqué belé, tu as bêté la corona. Donc, tout ça, na minute sur le mandat ou tout. Au coup d'un jungle, sauf que tu as Congo, bolo, ba maman na bateka kandunda matembele, ba kocha kandunda matembele Congo bolo yango eleki. Donc voilà, beau consommer formidable, ndi bona ba palais, la lingi binotro. Renata Longenga na kata Paris na peso ba mbote belé, Betty Matumo na la haute tension, autrement dit mère double na kata Londres na peso ba mbote belé, Mariette ba dégâts Schengen na kata Bordeaux. Sœur nanga Dorothée mafuta na kata Bordeaux na peso ba mbote belé, Chimène ba Zimouni na autrement dit ma bébé. Bambote belé na pesi Rama le pape balobi président ya la jeunesse congolaise nion surtout na kata Mikili Rama le pape na pesi bambote belé puis na fondation la vraie famille na pesi yango bambote belé na pesi mbote pa ya venanga bienvenue Bianco na lema papa Diboko le grand concile Candy Toussé sont pas maboke malibonneige les planificateurs croquet rare Arlette Bilonda Mamwetu, musique le Chelsea na pesi no ambote et puis na bosente Priska du monde TV na kata Londres na pesi bambote beleve na Daninzila na Irlande Blaise Mavuzi Makila ba patron ba tout bolinga dinara le ministre d'ambiance le doyen de la faculté le polyvalent baptisé par lui-même le roi de la forêt
Kimi nzambe za na mabota nyonso nzamba batela biso mais tout tambola pe na crainte à l'Éternel surtout yango mingi mingi. Merci na yo, merci na bandeko tout botali biso partout dans le monde entier. Président na Lille, na ba groupe tout bostu na wenge musique à maison mère. Les fidèles, les chanceliers, les intimes de Weranson, nouvelle génération, les voyeurs ransonistes en Ligue des Champions, donc ba groupe tout bostu na wenge musique à maison mère. Na boss na biso le roi de la forêt, to lingi binu trop, to pesino wa mbote belé. Dinara le ministre d'ambiance, il beau consommer formidable. Bogoza toujours qui t'a aimé le wa ba panduku. Kundola toujours. Merci. Voilà. Merci na malobaya dinarande tocheli tono na entretien tozaki nango une histoire au toyambela kibino moko artiste musicien congolais au asa musa kitoko nzamba pambola yo plan succès parcours ya obrigado. Merci na assistance ya baninga na ngai na kati ya mosala. Merci à Thierry Mombaya, Wazamo Kambia, Mwana Afrika, télévision Zamba Pambola. Merci à Gaël Kalombo, mon ami perso, ya Tango Nyonso. Merci à toi, merci à Glody Mestre na ma caméra, merci à Titika Dima. La réalisation émission, merci na boss na biso chez la Vita Leader à l'équipe boss ba voisine ba voisine. Merci na bino nyonso tout botiraka attention na émission oyo soki kole sumasi azongite na likete tokuta mino mikonzali koya na même chaîne na même heure. Botika malamu o mabota mabino. Shalom.